cordial bienvenue dans le chameau précédent du Seigneur. Vous remarquez que ma voix a souffert. Cela s'est produit hier. Lorsque le vent vif a séché la sueur malgré le soleil. Dans toutes les situations de la vie, quoi qu'il arrive, nous faisons confiance au Seigneur. Nous sommes à sa disposition. Nous sommes reconnaissants pour tout. Pour le salut, pour la grâce, pour le privilège de reconnaître en ces jours ce qu'il fait selon sa parole. Pas ce que font les évangélistes, aujourd'hui, nous avons un jour très spécial, le jour de la Pentecôte, un souvenir de ce qui s'est passé là. Ce n'est pas arrivé une seule fois, mais toujours et encore une fois, c'est arrivé lorsque les gens sont devenus vraiment croyants. Ils ont fait les mêmes expériences qu'au commencement. Et je pense que nous allons profiter de cette matinée pour lire le plus grand nombre possible de passages bibliques. Et obtenir des éclaircissements sur ce qu'est réellement le baptême de l'Esprit. Comme on éclaircissement sol et quels sont les impacts, les effets de cette expérience. Effet nango eza nini savent combien d'interprétations et d'opinions différentes mais kasi je crois pouvoir dire dans ce lieu, nous ne défendons ni nos propres opinions ni celles des autres. Tout le reste seul. Ce qui vient de lui nous ramène à lui. Qui ont été faites nécessairement être même à la fin. Le même hier, aujourd'hui et le même. Rien ne peut changer. Dans ce que Dieu a fait et fait. M'arrêter un instant sur le psaume qui nous a été lu. Il n'a pas été lu jusqu'au bout. Il est dit, ou peut-être que ça a été lu jusqu'à la fin, mais dans tous les cas, le verset 3 dit, psaume 123. Aie pitié Seigneur, aie pitié de nous. Psaume 123, verset 3. Car nous sommes rassasiés de mépris. Nous sommes rassasiés de la moquerie des insouciants, du mépris des orgueilleux. Nous aimerions être pour l'amour du Seigneur. Nous aimerions vivre la bénédiction de Dieu dans ce mépris. Nous aimerions marcher sur un chemin frappé et épineux. Nous aimerions que le Seigneur nous accompagne sur ce chemin. Nous voulons être sûrs que la direction est la bonne. L'enseignement est le bon. Hier soir, aussi que notre vie soit mise en harmonie avec Dieu. Si je peux encore l'évoquer brièvement, hier soir, dans la prédication de Frère Branham, un mouton est un mouton. Et voici le mystère. Il le secret. Il dit, et c'est vrai, un mouton
se nettoie tout seul. Celui qui a déjà tendu des moutons ou qui les a regardés, comme je l'ai fait à plusieurs reprises, plus on va loin dans la laine jusqu'à la peau, plus elle est pure. De plus en plus pure et claire. Et puis, c'était un plaisir de regarder. Elle venait de prendre un bain. Encore un peu de saleté à l'extérieur. La saleté des tables, la saleté du quotidien, la poussière. On arrivait jusqu'à la peau. Elle venait de naître. C'était quelque chose de magnifique quand je l'ai entendu hier soir dans la comparaison. Être jeté dans les tables. Être souillé quelque part à l'extérieur. Mais je vous le dis, si vous allez jusqu'au bout, si vous que nous avons été lavés plus bas que la neige. À l'extérieur. Neige. La chose est propre. Et le quand votre péché serait rouge de sang, rouge comme la neige. Et quand il serait comme la neige, c'est écrit c'est ce que nous avons entendu à propos de la colombe. On a besoin de prendre un bain ou de s'en occuper. De donner un bain à de s'en occuper. Il a veillé. Nous, en ces jours, sous le coup de la proclamation de la parole, de telles expériences que notre nature soit en accord avec la nature de l'esprit, que nous devenions participants de la nature de l'esprit, que notre nature soit celle de Jésus-Christ lui-même. Clairement entendu, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et c'est à cause du fait qu'à notre époque, il y a tant de charisme, de charismatique, l'Esprit de Dieu, dans les directions les plus diverses. Dans les directions les plus diverses. Les croyants ont eu aussi pris un peu peur. Et ils se demandent, oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que l'atmosphère était créée artificiellement? Déjà anticiper un peu et lire l'épître aux Corinthiens montrer que là où un autre évangile est annoncé, aussi un autre esprit est à l'œuvre. Là où le véritable évangile est annoncé, seul le véritable et authentique esprit de Dieu peut être à l'œuvre. Même source, il ne peut pas à la fois sortir de l'eau douce et amère. Revient en effet d'une fausse inspiration. Provient déjà d'une inspiration. Là où la véritable ou le véritable évangile est annoncé. Tout un autre évangile. Est annoncé que celui où l'évangile que Paul a annoncé. Et que c'est d'autres esprits qui sont à l'œuvre. Afin que tout doute et toute incrédulité, incertitude, éliminée, et que nous
obtenions une clarté totale. Tozwa pole mobimba. Que je vais lire et parler lentement. Même pour des raisons de traduction, mais s'il vous plaît. Pénétrer profondément dans votre âme. 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 4. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens verset 4. 11 si quelqu'un se présente à vous, vous annoncez un autre Jésus que celui que nous avons annoncé un autre esprit que celui que vous avez reçu, message de salut que celui que vous avez reçu. Règle ses comptes avec les faux ouvriers. Paul a donné l'avertissement le plus urgent, à savoir seront si proches de possible. Pas possible. Même les élus doit ressembler de si près à l'original. J'ai assisté à une réunion charismatique et la bannière était Jésus est Seigneur. Très bien. Dans le livre, dit la Bible. Dans la Bible, il est écrit qui confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Celui qui peut dire par l'esprit s'il est le Seigneur, alors il est Dieu. Alors il est le Seigneur. Savez-vous de quoi il s'agit ici? Il ne dit pas aujourd'hui Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Il n'est pas seulement Seigneur. Il est le Seigneur. Il est Dieu. Révélé sous forme humaine. Nous sommes reconnaissants. Je vais vous lire à ce sujet tiré de Romains 9. Quel Jésus Paul annonçait. Chapitre 9. Romains 9. Nous lisons ici à partir du verset 4. Ils sont israélites après tout. Ayant reçu la position de fils. Et la loi, le service divin, les promesses. À qui appartiennent les patriarches et de qui est issu Christ, Messie au-dessus de tous, Amen. Ça c'est le Jésus de la Bible. Dieu avec nous. Emmanuel, Zambé Longona Biso. Afandi mobimba na bonzambe nyonso tukati na tangi na mkonzongo na 1 Jean chapitre 5 verset 20. Molonga tukumi bali. Mais nous savons que le Fils de Dieu mwana na Nzambe ayaki et qui nous a donné l'intelligence et pe apesi biso mayele pote to yeba oya solo tozali na kati na oya solo dans son fils na mwana na ye Jésus-Christ ye oyo yende Nzambe ya solo pe bomwe na seko Nzamba solo pe bomwe na seko. Amen. Bomoni
préoccupait Paul lorsqu'il devait écrire plus précisément Paul azalaki na yango na ba Corinthiens et qui possédait tous les dons de l'esprit. Il n'y avait pas d'autre église à cette époque. Église monsieur ezalaki na tango wana te sur les dons de l'esprit comme il l'a fait à l'église de Corinthe. Paul a commis likolo ya makabo na molimo ndenge alobi na ba Corinthiens na chapitre 12 na 13 a eu lieu dans une direction. Et il donne alors cet avertissement. Monique, beba moko salami. Pour vous annoncer un autre Jésus. Ce qui moto mitel c'est pas na bino. Pona hotel c'est Yesu mususu. Annonçait-il Jésus au commencement. Ndenge bande bazo hotel c'est Yesu na bandeli. Qu'il était Dieu. Azalaki nzambe ye moko. Sous forme humaine. Na lolenga na bomu. Entendu dire celui qui m'a vu. Oyo alobaki oyo moninga ya moni tata. Il le connaissait. Il connaissait ce passage biblique. Ayebaki passage ya Biblia. Sur la base de la révélation. Ezalaki na ayebaki yango na ezela emoniseli. Alobi yango sisu lelo. Je te rends grâce. Tata na zongsilo matondi. Na lulenge te hotel si makambo na bato abwanya pe mayele. Kasi osalo yango epa bana mike. Poni to okoba. Retenez dans votre mémoire et dans votre cœur. Zongo na motema na yo. Ou un autre Jésus. Epai wapi Yesu mususu asakolami lokola zamba solo te Yesu mususu wana tozana sango mususu et là il y a un autre esprit wana mulimu mususu eza kusakolama le même Jésus soki Yesu moko le même évangile sango malamu moko si toutes les choses sont prêchées exactement soki manso eteyami ndenge ezalaka na ibandeli boye bokoki kobanga te ete molimo na biso ezali kati na mosala wana makila mwana mpate ezali molimo na nzambe liloba na nzambe esika moko te ezali mpona molimo mosusu bobele molimo na nzambe eza kosala mosala boza na confiance na nkolo na like wana ekosunga biso mpo te tolongola batembe à nous consacrer, à nous mifungola, dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres, chapitre na mibale na misala na bantoma du verset 1 au verset 4. Kapo ya mibale. Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous ensemble dans banso le basanganaka esika moko na poasa s'éleva du ciel un bruit makelele uti na lola comme celui d'un vent lokola ya mopepe makasi ya nguya. Il remplit toute la maison. Atondisaki ndako mobimba epai des langues leur apparurent comme du feu. Epai bandemo na moto ebimeli bango en petite flamme. Eza ekomaki muke ekabwani na bandemo ya moto muke etiami likolo na bango nyonso. Banso batondisamaki na ngugu ya Molimo Santo pe bakomaki koloba kota na sika kolanisa ndenge Molimo azo sukoma bango te baloba. Tomoni ete Molimo na Nzambe azalaki awa na kati na musala moko te aningisi mutu pona koloba na mutu te loba te bilekuana. Ces croyants en attente bazaki kozela liboso na Nzambe bazaki kozela ya kozwa oyo nkolo alakaki. Amen. Ils ont réellement reçu quelque chose. Bazui pe solo eloko songolo. Le Saint-Esprit est une substance divine. Molimo Santo ezali likanisite ezali de bomo ya bule bomo moko ezakati na Kristo
ezongelaki na eklesia na mokolo ya nkitela ezalaki likanisite ezalaki bozongi ya bomoi na bule na bato nzambe asikola bango. Amen. Ma veste, j'espère que vous ferez tous de même. Si nous nous plongeons dans cette parole, que nous avons une faim de vivre de la même manière, non pas en imitant quelque chose. Je demande très sincèrement, êtes-vous convaincu? Bosukisami, amen. De tout cœur. Na motema na bino mobimba. Jésus-Christ. Kete Yesu Kristo. Azoko batisa lelo na moto pe na molimo. Est-ce encore vrai aujourd'hui, valable aujourd'hui? Est-il toujours le même aujourd'hui? Azali ndenge moko lelo pe libela na libela. Il doit être le même. Esengela zala ndenge moko. Pas changer. Akoko bongo na te. Les circonstances, les temps. Akoko bongo la te. Mangonge koko kubongwana kasi ye autika lobele ye moko. Ndenge moko lelo pe libela na libela. Si nous croyons. Soki tondimi. Azoko batisa lelo. Faisons un pas de plus. Tokende liboso. Qu'il peut le faire aujourd'hui. Ondimete ko sala mo lelo. Ici. Awa. En ce lieu. Nesika oyo. Que nous pouvons vivre aujourd'hui une expérience libiki oya molimo de notre part. Na makasi na nzoto na bisote kasi na komikabaka na komikabaka mobimba na biso na komitikaka na maboko na Nzambe. Nous mettons à sa disposition afin qu'il puisse faire avec nous ce qui lui plaît. Il y a une chose que nous devons tous nous laisser dire et que nous attendre. Des choses auxquelles nous nous attendons. Makambo oyo esengeli biso tozela. Les choses naturelles sont liées à un baptême. Makambo ya likolo molimo ekangami na libatisi tokozwa ba vision bapala langue na libatisi nyonso ya molimo toza na lolenge moko ya kotambola awa ya Nzambe tokoluka yango na makasi te kasi Nzambe ye moko azosala yango wana omitiki yo moko kete molimo santo na Nzambe ekamba yo akoti kati na yo pour pouvoir ensuite se manifester en bongo amitalisa kati na yo. Amen. Yende lobami na biso awa il leur apparu des langues et monislama ki bango leur apparurent comme du feu lokola moto en petite flamme et kabwami na biteni et mitiami likolo na bango nyonso banso batonisami na ngoya na molimo santo bakomaki koloba kolanisa ndenge molimo azokamba bango. Ce qui a été dit se faisait par la bouche des croyants. Zambe asimbaki bandemo ya bandimi na moto na molimo apetolaki yango apesaki etatola makaminene. Dans le même chapitre. Totang chapitre moko. Peut-être les deux versets, le verset 11 et 12. Verset mibale 11 na 12. Acte 2. 11 et 12. 11 na 12. Et païens ayant adhéré au judaïsme. Tikino bapagano ba yokaki koyokaka na bibebo na munoko nkota na bango maraka minene ya Nzambe. Banso bazalaki na kokamwaka na koyebaka te nini yango baza koloba na bango tikino awa bapassage nyonso ya Biblia otanga kuna 17 nations bazalaki Perse totangi bamususu tozoyoka bango koloba na bankota na biso makaminene na Nzambe.
Nzambe asukumaki bango na lolenge ya mokili te oyo eselaki baloba mpe na nkota nini Nzambe asali baso bazalaki wana baza koyoka bango oyo molimo eza koloba na nkota na mboka na bango bawe baza koloba na bawe mpe baza koyoka ntango molimo ekomi kosala mosala bikamusile kosalama de wana nde makambo ezokangama na bawe bazoloba na baza koyoka. Amen. Soki boza ya Nzambe bokoyoka mongongo na Nzambe, bokoyoka liloba na Nzambe. Boza posete bazongela bino makambo yango botangisa mine na Nzambe. Totanga pe musika kaka na mokapo boko wana Petelo azopesa ndimbola Petelo asangane na ba 11 disciples alobi na bango bino ba Yuda na ba bafandi na Yerusalem boye ces hommes-là ne sont pas ivres. Mato na bino na maloba na ngai bato na balango te ndenge bozo kanisa awo tozana ngonga misatu ya mokolo. C'est ici que s'accomplit awa nde ezoko kisama elaka ya musakoli Joel na mikola suka wana ekoya elobe Nzambe nakosopa molimo na ngai likola nsuni nyonso bana bino ya basi na mibali bakosakola pe bilenge na bino bakomona bimoniseli bon bakozwa bimoniseli bampaka bakozwa bimoniseli na bandoto. Tozomona na kati ya konde makala balobaki kaka mpona effusion molimo santo te ebilaka epeseli kaka te bakomai lisusu ete ntango elaka oyo ekokokisama elaka oyo nini ezalaki na yango serait ainsi manifesté. Esengeli emonisama des révélations bimoniseli ya masakoli ndenge totango yango awa Nzambe akosala makambo ya mokilo te ntango azobatisa na moto pe na molimo biso tozozela yango. Nzambe alingi komimonisa na lolenge ya mokilo te. Nous devons lui faire entièrement confiance. Biso topesa confiance. Amen. Envers Dieu, la peur n'a pas de place, n'a pas sa place. Soki ezali mpona Nzambe kobanga eza na esika te. Soki bino boza mabe bopesa makambo kitoko na bana na bino koleka boni tata na biso ya likolo akopesa biso molimo santo te na boyo bazosenga ye bongo biso baza mabe bakoto na banyoka tokopesa lipa na mwana soki asengi yango biso atukola baboti koleka boni Nzambe akopesa biso tozosenga ye penza toza na bilaka oyo kolona yango tozo mizelisa nakanisi likanisi ndeko Branham alobaki lobi esengeli komitika na liboso na Nzambe kasi eza te omitalisa liboso na Nzambe
une position particulièrement tendue le lingue moko boye ya bokeseni non en louant et en remerciant tokoz bozali na ye kozongisele matondi et la plupart des baptêmes de l'esprit mingi mingi étaient personnellement témoins ya libatisi na molimo e salama wana bato bazwaki etingia ya lobiko na bango bazokumisa makila mwana mpate mpo na lobiko tikino mulimu na Nzambe tikino mulimu santo atondisa bango pe aloba baloba na bankota misusu ata mwaka mususu ezali te bisika bazobeta maboko likolo na mesa te wana bongo te kasi epai wapi bomitiki na maboko na ye mpona kozwa bosukisami na lobiko na mitema na biso kasi wana ekosepelisa ngai soki toyebi banso mokolo na bomoi na biso oyo tobondela tikino na kobosukisami ete tobikisami wapi molimo santo atatoli na molimo na biso ete yo okomi mwana na Nzambe. Amen. Osali libiki ya esengo na ko sikulami. Ondima ona mutema no mobimba kasoti tembete bandingami esengeli to bika Nzambe na makambo manso ko bika ye lokola bande mbali pe basi ne babika ka na ebandeli nazara mukanda na mesa nanga ndoko mwasi akomi na maona motema. Qu'est-ce que les nombreux sermons que nous avons entendus et lus ont réellement pu faire pour nous, ont réellement pu opérer en nous? Qu'est-ce qu'ils ont pu opérer en nous? Et je me pose la même question. Qu'est-ce que la parole de Dieu a pu faire pour nous? Qu'est-ce que nous entendons? Il va y avoir aujourd'hui un jour comme celui que Pierre a vécu dans la maison de Corneille. Reçoivent le pardon. Basukisami ete molimo santo akwei pe atondisi biso banso botia pembeni muteme kenze mutembe nyonso. Ne regardez pas ou ne pensez pas aux choses qui ont été mal faites. Makambo basalaka mabe. Mais croyez kasi ndima na motema mobimba Nzambe azana makoki ya kubongisa mabe nyonso. Amen. Epe kupesa biso oyo toza nango posa kolo aza ndenge moko azo batisa na moto pe na molimo na moni ebele na bato babatisa me na molimo tango ngonge ye mpona kodimbola ngo. L'accent a naturellement été mis sur la prédication. Babetaki sete likolo ya Matei. Que nous croyons que la prédication doit être équilibrée. Nandimete de tei esengeli ezala équilibré. Qu'elle ne peut manquer de rien car ekoko zanga eloko te na kati pote nkolo azoya. Je dois accepter, recevoir nandimi le reproche de votre part. Pamela kote pa na bino Pas prêt et que nous n'avons pas assisté à l'achèvement. Toko zala na bosukisami te so tomibongisi te. Nous n'avons pas vécu pas à l'achèvement, pas assisté. Alors, non seulement tout l'engagement aurait été vain, nous avons alors connu la plus grande déception. Komi pesa nyonso to ekozela punda mais vous non plus.
Vous avez entendu la parole dans sa pureté et sa clarté. Boyoki liloba Nzambe na mobimba nango. À nous tous. Ezali pona biso. Ainsi en présence de Dieu. Tomi tia liboso na Nzambe. Sans aucun doute. Na kozanga tembe. En laissant vraiment tout derrière nous. Na kotika nyonso sima na biso. Que la croix et le crucifié. Tontala bobele kulus. Na oya bakamine kulus. Nous obtenons le plus rapidement le lien là où Dieu l'a établi avec nous, l'a rétabli bon avec nous, tokozwa par la croix de bokangami epai wapi Nzambe ye asali yango nikoloba na makila ya mwana pate ne kulusu ntango basopaki makila Nzambe asanganaki na biso nde wana nde Nzambe amemi kimia. Amen. Kimia na bo bazala pembeni na bo bazaki musika. Paul alobi yango na mokuse ke Nzambe azaki kati ya Kristo na koyokanisa bato banso na ye elongo bokangami na Nzambe esalamaki. Amen. Tango totomboli miso na biso tomoni kulusu na makila. Je voudrais encore dire ceci. Je pensais à cela. A fait des comparaisons et condamné tous les autres dans ce restaurant. Dans ce restaurant, comme il se doit. Et soudain, il a eu une vision. Il a vu quelque chose comme un brouillard et il s'est vu dans cette vision. De choses. Devant Dieu. Je t'ai pardonné. Ces choses leur imputer. Remarquez-vous que Dieu lui-même peut montrer à un prophète Botala bino moko Nzambe ye moko akokutalisa musakoli na ye pona makambo boye et qu'il est lui aussi devenu coupable. Et puis ye pe azaki coupable. Qu'a fait Isaïe lorsqu'il a été placé en présence de Dieu? Tango ba tobolaki liboso Nzambe. N'est-ce pas, de toutes ses forces. Seigneur, je suis un homme impur, ya bibebo ya salite na fandi na bato ya mbindo moko na chérubin azwi likala ya moto asimbi bibebo na ye boyebi ke biso toza coupable toza basumuki tondima na motema na biso mobimba. L'acte de condamnation a été déchiré. Et que notre dette a tous placé sur l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les a fait retomber sur lui la culpabilité de tous. Il a pris sur lui le douleur. Il s'est chargé. C'est pourquoi il avait l'air si défiguré. Vraiment malade comme quand il est dit de notre Seigneur en Ésaïe 53, il n'avait ni forme na lulenge ya kotala ite ata kitoko bongo te ezalaki te po te toko kotala ye kasi wana ba mizipi elongi liboso na ye kasi bamoni ete ekokani na bana bato te. Est-il écrit dans les proverbes ou dans, et comme na proverbe le cantique des cantiques? Ata na cantique na cantique. Aucun aussi beau que toi, aussi charmant, mais sur le chemin de Golgotha. Moko te azaki lokola yo kitoko kasi na nzela na Golgotha. La culpabilité du monde entier. Mokili mobimba ekwesamaki. Azwi masumu ya bato nyonso mokili mobimba. Maladi nyonso echamaki likolo na ye. Tokokanisa. Omona ndenge nini ekozala. Wana mpona bolingo na ye na biso.
Bien-aimé, balingami, la rédemption lui a coûté quelque chose. Rédemption ekutaki likambo. Avec de l'or ou de l'argent, mais avec Eza na le sang olo de te, l'agneau, na musolo te, kasi na makila. Makila ya mwana mpate. dans la situation où nous étions soki tomiti na esika tozalaki tozanga nzambe toza na se ya kokweisama nde nzambe ayokeli biso mawa atalisi ngolo na ye na bomoi na biso akati pota un regret, ce qu'on appelle une repentance, une conversion, mais un regret précède tout cela. Nous sommes désolés d'être responsables du fait que le Seigneur ait dû prendre ce chemin. En même temps, nous le remercions d'avoir emprunté ce chemin. Cher cœur, mitema bandeko à ta rédemption. Osala musala pona lisikoli na yote kota na kimia na nzambe amen kuna kimia ezali ya miela na biso pona libota na nzambe ndenge mami lelo bino baba balembi bozana mikumba na bino nakopesa bino kimia nakopesa bino pole pona miela na bino bokosala libiki na nzambe amen. Tozonga na teste na biso na libiki ya Pentecôte nyonso wana ezotambola elongo vendredi saint nazoka wana kobaka manekulusu lisekwa komata na lola kosopa na molimo santu nyonso wana ezali mwango munene ya nzambe. J'accepte l'un et nandimi oyo na boyi oyo te le plein évangile, sango mobimba, sango mobimba lobiko pona basikulami baza na ndingisa ya kobika kona kozwa oyo musikolo na biso azwi pona biso mis à notre disposition. Pe atiango pona biso. Amen. Lisons ici de Actes des Apôtres, le chapitre 2. Totanga misala na bantoma. Chapitre 2, 32-33. C'est ce Jésus. Ezali Yesu oyo. Yesu nzamba sekusa ye. To biso nyonso bazanzene neke. Donc été élevé par la droite de Dieu. Batombola ye na luboko na mobali ya Nzambe. Pe azwi na tata molemu santo oyo elakamaki. Il a maintenant. Sasa ipi vous le voyez. Asali yango ndenge bozo mona ngo be bozo yokango. Denga sopiango. Vous voyez d'abord bomoni la manifestation de Dieu dans le Fils. Komoni sama na Nzambe kati na mwana na nzoto. Sous forme humaine. Na lulenga na bomu. La manifestation de Dieu. Bomoni sami. Dans le Saint-Esprit. Na Nzambe kati na mulemu santo. C'est celui Ye. Qui a reçu le Saint-Esprit. Oya yambi mulemu santo na nzoto oyo. Yende mutayamba na nzoto oyo. Il est resté. Je vais vous le lire. Ce sont en effet des choses que nous devons simplement savoir. Et c'est qu'il m'a comme toi yeba. Ensuite, comment classer les différents passages bibliques. Toi yeba ko classer ba différents passages bibliques. Chapitre 3, chapitre 3. Matthieu 3. Du verset 11, il est écrit. Verset 11 à l'obi. Matthieu 3, verset 11. Je vous baptise d'eau seulement pour la repentance. Baptise bino na mai pona kubongola mitema. Kasi oya koya sima na ngai azali makasi koleka ngai nakokite pote na longole sapato yende akubatisa bino na molemu santo na moto boyoki yango. De même, lorsque Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption, tango Yesu Kristo akokisaki musala na lisikoli pendant 40 jours, akambaki bayokoli ne 40 jours, apambole bango pendant qu'il les bénissait, tango azopambola bango il a été élevé au ciel. batombole na lola. Alors,
il a reçu, ou alors à sa disposition. Mais je vous fais le lire pour que cela soit écouté comme c'est écrit et pas ma formulation. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Il a donc été élevé à droite. Ayant reçu du Père Saint-Esprit, qui l'a maintenant si nous voulions entrer dans ce sujet, nous pourrions encore être ici demain à 7 heures. Passage biblique. Il a mis l'esprit de son fils en nous, afin que nous puissions demander, afin que nous puissions dire. Père. Il s'agit bien de la position de fils. Relation entre père et Zambe asali kati na Kristo mwana na ye ebandeli ya ekelamu oyo ya bule ye wana ndeko na biso katikati na bandeko ebele mpona nini akomi yango elaka ya tata mpona nini elaka ya Nzambe te. Je vous lis tout de suite la promesse du Père. Natanga bino elaka na tata. Chapitre 1. Mukapona yambo. Et comme il était assemblé avec eux, lokola sangana na bango, commanda asengi bango. Il ne point s'éloigner de Jérusalem. Ete alobi na bango botango mosika te na Yerusalem bazele elaka na tata. Alléluia. Que devait-il se passer? Ni na ngeli ngeli lekana. De même que Jésus. Ndengmoko Yesu na nzoto. Lokola mwana na Nzambe. Azui molimo simna kubatisa. Azo loba lokola mwana Nzambe. Na moto oya yambo. Kati na bandeko na ye. Après que Jean l'eut baptisé, tango Jean a baptisé qui molimo ekitaki lolenge ya ebenge. Et de quoi s'agissait-il? Nini yango? Celui-ci oyo aza mwana na ngai ya bolingo kati nene na ti bolingo na ngai nyonso aux yeux de Dieu. Na misu na Nzambe même la fondation du monde. Liboso kokela mokili nous a choisi et élu Nzambe apona biso kala kati na Kristo asalaki te biso tokoma pe bana mibali pe bana basi biso lokola bana tokozwa pe molimo pote apesango bana basi pe mibali biso tokomi bana ya Nzambe na mosala na kati ya Kristo na nkolo na biso. Ce Saint-Esprit-là, que les enfants de Dieu la reçoivent. Ye wana mulimo santo wana oyo bana na Nzambe azozwa bango azokamba bango na bosolo nyonso. Mais c'est l'esprit de vérité. Kasi eza mulimo ya solo yango nde ezokamba na bosolo nyonso na baoyo babotami kuta na ye. Matthieu 3 verset 13. Wana mulonga zobe na misato. Matthieu 3 mulonga zobe na misato. Pour que vous sachiez que c'est ainsi que c'est écrit et que cela s'est passé ainsi aussi. Matthieu 3, verset 13. Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour baptiser par lui. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais Jésus qu'il en soit ainsi pour bongo. Car il appartient d'accomplir esengeli biso tokokisa boyenge beni nyonso boye Jean atikaye. Or, lorsque Jésus eut été baptisé et tango Yesu abatisamaki pe abimi na mai, voici talani les cieux s'ouvrirent lole fungwami et il vit l'esprit de Dieu amoni molimo na Nzambe kokita lokola ebenge sur lui. Eye likolo na ye. Voici qu'une voix retentit. Talani mungongo eyokani na lola oyo aza mwana na ngai ya bolingo kati na ye na kuti elengi na ngai.
Comprenons-nous de quoi il s'agit. Nous l'avons déjà souligné. Et relevé à plusieurs reprises dans ce lieu. En Jésus-Christ, Dieu a fait le début, le commencement d'une nouvelle création spirituelle. Azali Adam ya mibale lokola na Adam ya liboso baso bazokufa kasi kati na Kristo bato bazondima na ye bakomi na bomoi ezali nde na mbotama na sika nde tozokoma libota na bule likomi lokola tozali race ya Nzambe soki tobotami sika tozali na lolenge na bon Nzambe toza race ya Nzambe pona Nzambe na biso. C'est à cela que nous avons été destinés. Bongo na bongo ne Nzambe apona biso ndenge moko Yesu Kristo azui nzela ya boto sitikeno na liwa biso pe la désobéissance islamique na jardin d'Éden ye azalaki na boto sitikeno na liwa na ekulusu zela na botosi ezali nzela ya kondima. Il n'y a pas de chemin de foi. Nzema ya kondizela ya kondimezate soki kondimezate esengeli kosangisa nyonso mibale. Abraham andima Nzambe pe atosi asalaki oyo Nzambe asengaki ye oyo olingi pese na mbeka. Yesu atosaki abatisamaki lolo efungwamaki molimo ekitaki likolo na ye mpona kosenga nzoto ya mokili kama makomi elobi bamonaki ye kokani na biso azaki kolia lokola biso aza kolemba aza kolala azaki kati na bato azaki mutu na kati azalaki Nzambe amonisami na lolenge na bu mutu. Amen. Esengeli tomona ngo polele ezalaki enveloppe ya bu mutu kasi molimo eye esengi nzoto yango. Amen. Ndenge moko biso pe molimo nsantu esengeli aye pe likolo na biso. Amen. Pona kote kati na biso esengeli afanda kati na biso ezali nde na nguya ete nzoto oyo pe ebongwana soki nguya ya oyo asekwisaki na Kristo kati na bawe efandi na biso pe nzoto oyo ya kufa ekokoma pe na bomoi esenge mutuya po tozala na mbongwana ya nzoto na biso oyo tokobika ndenge tobika libatisi moko ya molimo oyo bandimi bazwaki na ebandeli. Soki ezalaki bongo te boye dotikali kaka boye yolela betone twami te. Est-ce encore une bonne nouvelle? Le message joyeux n'est pas constitué de vérité partielle. Le message, les gens n'ont vérité considérons comme juste. Tout le monde a le la sembo. Pour na bamsous. Certains. Pour na bamsous, tout le monde qui est malamu. Pour na bamsous bien. Le plein évangile est sango malamu. Et j'allais pour na nyonso. Amen. S'il s'agit de vérité, ce que selingeli pona solo, elles doivent toutes être intégrées. Et sengeli nyonso ezala na kati. Le concept global de Dieu et de l'Église. Ezali mobimba na Nzambe na Église na ye. Pasteur évangéliste. Pasteur mo évangéliste. Nicolas libasi ya Biblia. Au hasard la parole de l'Épître aux Corinthiens. Azil kambo. Na Épître aux Corinthiens. Paul alobi. Kolo atinenga pote na batisa te. Soki
na batisi motuteli te motuteli te azo tanga bato mibale 4 abatisaki bango moto azwi phrase wana mpona kotalisaki batemo eza na ntina te na esika azwa bapassage nyonso ya biblia na sujet moko mokonzi moko azozwa passage moko boye awa le meurtrier sur la croix qui n'a pas pu se faire baptiser parce qu'il n'en avait pas. Le thème du baptême de l'esprit. Il y a des gens qui choisissent des passages. Pour les cambo il y a des baptêmes na molimo. Bato bazozo kali ma passage moko boye. Grand chose à voir avec le sujet lui-même. Balingi kozwa les cambo na sujet yango yango mon côté. Non, nous sommes reconnaissants. Tous reconnaissants. De n'avoir à rendre compte à aucune institution, à aucune dénomination. Kolo, à rendre compte de la dénomination de mon côté, annoncer librement pour Asakoli Polele Mobimba ya Toli ya Lobiko Ndenge Sakolamaki na christianisme makala libatisi la molimo ezali na mutu ya munene bondi mobondi mate soki molimo ayaka te na enveloppe oyo boyebi Yesu Kristo na nzoto ya bumutu liseko moko te elingi kosalama liboso te kobosengi ezenge esalama na nzoto etali amen etali elimu na yo te elimu na ebikisami le sang a ainsi déjà fait le travail. S'il s'agit du pardon, ce n'est pas dans le baptême du Saint-Esprit. Pardon, il n'est pas non plus dans le baptême d'eau. Pardon, se trouve dans le sang de l'agneau. Pardon, la rédemption, le salut, le sikoli, ngolu. Nyonso na epesem na biso na makila na mwana mpate amen. Mais ensuite il faut aller plus loin. Kasi o esengeli kokende musika. Régler, d'accord, le registre des péchés est effacé. Et registre la masumu na elungwe. Mais maintenant kasi molemu santo akomi kofongola. Notre vie a accompli la nouvelle naissance. Akokisi mbotama na sika. Kati na biso. Une fois que cela est fait. Wana soke salami. Fin monte dans notre âme. Sala ezo matakati na biso ezo tondisama na nguya likolo amen. Cette puissance là-haut. Nguya likolo. Très nombreux domaines. Ezo ya komema makambo ebele. Dans l'église. Nakati na eklesi. Bando ka christianisme yakala. Puissance d'en-haut. Na nguya na likolo. De la puissance de l'esprit. Bazaki na nguya na molimo. Bazaki na nguya nango pe le tom na Yesu Kristo. Misalo nga naza kusala. Boko sala yango. C'est ce que le Seigneur a dit. On est encore alobi. Qui devait arriver en soulignant et c'est ce que Jésus a souligné. Esengeli eya. En d'autres termes, ne voyagez pas, ne partez nulle part, simplement attendez. Bokende sika mususu te. Bozela na Yerusalem. Tikilo bokozwa nguya ya likolo. Vous serez boye. témoins. Bokozala banzene kenanga na Yerusalem, na Yudée, na Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Tikilo na suka na ekeke. Mais s'il s'agit de notre désir d'être enlevé. Ce que ça pose à biso. Ce n'est pas seulement des frères qui servent dans l'église. Cela concerne de toute façon tous les croyants. Comme nous venons de le dire, il y a dans l'effusion du Saint-Esprit une telle diversité de dons et de services, d'autorisation, makambo ebele za nakati d'enseignement et de consolation. Malakisi na kobondisa makambo eza ebele kuna oyo mulemu santo azobota kati na mondima oyo azokotondisa kasi oyo etali konetwa bapassage ezali que personne ne peut les ignorer, différemment, donner ekeseni te. Éphésiens chapitre 1, Éphésiens 1 verset 13. Éphésiens chapitre 1, Éphésiens 1, 13. Cela concerne maintenant tous les croyants.
kati na ye bino pe sima na koyoka liloba na solo sango ya lobiko na bino sima na kondimango botiamaki ndanga ya Molimo Santu oyo elakamaki oyo ezali ndanga ya libula mpona libula ya eklesia na ye oye amizulu yango na kembo na lukumu ya kembo na ye awa Molimo na Nzambe aza kotalisa lokola puissance aza onction te awa ezali elembo ndanga nous sommes scellés oyo bobele bandimi liloba na solo ko bandimi yango oyo bazali na momboto ya bule boyo kotelemela solo te kasi bamitike bakambami na Molimo na makambo manso kolanisa liloba bulisa bango na solo liloba na yo ezali solo pe na liloba na ye zilukani kimia soki yango te moto akomona nkolo te amen balingami ntango tozokanisa na bozongi ya Yesu oyo kemi pembeni tozomona mutuya pe ndenge na biso na nkolo na biso esengeli tobatisama na Molimo Santu mpona boyo bandimi mobimba te kosopana na Molimo Santu ekozala lokola epakolami ekozala mwa nguya kasi ezali ndanga te bobele qui ont été, sont et seront pour l'éternité la propriété de l'être de Dieu. Il y a aussi ceux qui Jésus-Christ. Je ne suis pas à qui le Seigneur va dire retirez-vous de moi. Longwani bino boyo bozo kusala kali sumu nanko kolo to sala na kombo nete makaminen to sakola te kola olo bana bango bolongwa bino boyo basala masumu nanko na église ensemble na bomoi etali bobel kotali sama na litei nyonso malakisi nyonso etalisama na lolenge esengeli pote banso bamimeka na yango bazongisa matondi mpa na Nzambe soki résistance moko eza kati na biso soki liloba esakolami Si une rébellion intérieure se fait sentir, soki botomboki kati na moteme ezomonisama mifongola tikali lobe kota pe Molimo toyebi te liloba na Molimo ezosala elongo na bawe bazokondimango sakola Isaïe alobi atindi ngai na Molimo na ye makambo eza ebele nyonso eza na litoma komemaka bandimi ya solo po te babongisama mpona mokolo ya kembo ya bozongi ya Yesu Kristo kolo na biso azalaki modele na biso awa na se na kati ya nzoto atosi ababatisi ye azosala makambo ye oyo yambo azwi Molimo mpe asope yango azosopa yango likolo ya bana mibali mpe bana basi oyo babotami na Nzambe bo toza na ndakisa na
na bomwana bomwana ndenge komami na bao nyonso bayambi apesi bango ndigisa ya kokoma bana na Nzambe na bo bandimi na kombo na ye awa Ephésiens chapitre 4 ekomami na 30 ekomami Ephésiens 4:30 ekomami koyokisa Molimo Santo mawa te par lequel vous avez été okani botiamaka ndanga mpona mokolo la rédemption. Scellé pour le jour de la rédemption. Ndanga pona mukolo lisiko. Passer au chapitre 8. Tolekana mukapo ya mwambe. Écrit et rapport. Paul azokoma. De la création aspire ekela munyonso ezozela ete balongwa na mbeba. Chapitre 8. Romains 8. Nous lisons d'abord le verset 11. Molongo ya zomi na moko. Et si l'esprit Soki Romains 8 verset 11. Et si l'esprit Soki molimo oyo sekusaki Yesu kati na bawe efandi kati na bino. Celui qui a ressuscité oyo asekusaki Kristo na bawe akopesa pe bomoi na nzoto ya kukufa na nzela molimo na ye po afandi kati na bino. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Wanezali lo banzambe. Est-ce que nous remarquons comment c'est important? Bomoni ezana mutuya. Elle est importante. Bomoni ndenge nini ezana mutuya. Je le répète encore une fois. Nazongela lisusu. Pas seulement de recevoir la vie éternelle. La vie éternelle est accordée à tous. Konzo bomo na sekote bomo na seko epesa na bato nyonso. Oyo andimi na mutemi na mobimba. Alakati na Yesu Kristo. D'après la parole de l'Écriture, Jean 5 verset 24, un passage. Jean 5 24. Oyo bokoyo kangango. Laissez-moi vous le lire. Tika na tangela bino. Il ne s'agit pas seulement de recevoir la vie éternelle. Ezakate. Verset 24. Konzo bomo na sekote Jean 5 24. Solo. Je vous le dis, écoute ma parole. Na yebisi bino oyo kalelo bananga. Ondimi oyo atindeli ngai. Azana bomo na seko. Et il ne vient pas en jugement. Akoya na lisambisi te kasi aleki na liwa na bomo na ilonga. Tozozo bomo na seko na nzela kondima na Yesu Kristo. Mais il s'agit de bien plus que cela. Kasi awa eleki wana. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la vie éternelle. Ezaka koza bomo na seko te kasi kobongwana na nzoto ya kufa esengeli enetwama. Oyo nzoto kukufa esengeli elata nzoto kufa kate. Esengeli elata oyo ebebaka te. Amen. Vous allez kaka ebikisami kaka te. Todingi kolekana mbotama na yambo lisekwa na yambo nkolo na biso akoya ndenge eza polele. Dieu merci. Soki molimo oyo esekusi Yesu kati na bawe efandi kati na biso boye ekozongisa mpe bomoi po te nzoto na biso akufa ekozwa mpe bomoi. Romains 8. 19 maintenant. Il est donc important que l'esprit fasse sa demeure en nous. Maintenant, Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir. Boye ekelamu ezozela komonisama au verset 23. ya bana na Nzambe. Mais non seulement elle, kaka yango moko te, mais nous aussi qui possédons déjà l'esprit comme premier don. Tozana molimo lokola likabo na yambo. Bomoni le premier et nous les prémices. Ye ya yambo biso ba prémisse. C'est-à-dire le même esprit molimo moko oyo mwana Nzamba amema kati na ye yango wana nde na bana na Nzambe nyonso tu baza nango. Il y a ici un grand mystère. Awa libomba miza munene. L'attribut au Christ et à l'Église. Pesi yango na Kristo na Eklezia. Zoto na ye. Mikuwa na ye. Amen. Nous sommes la parole. Toza liloba. Ici de la parole. Touti na liloba. Ici de l'esprit. Touti na molimo. Avec Dieu par Jésus. Toza moko na ye na nzela Yesu Kristo.
Il est également écrit ici, et comment à partir du verset 23, nous qui possédons déjà l'esprit comme premier don, tozana molimo lokola likabo na yambo en nous-mêmes, kati na biso la manifestation tozozela komonisama ya mwana sini koloba lisikoli na nzoto na biso amen elimu na biso ebikisami ekoki konuna te ekokufa te tozwi bomoi na seko na elimu na biso kasi na oyo etali nzoto nyonso ezokonuna nyonso ekomi mutane soki pembe tozokoyeba mbokono mokolo mosusu tokokufa ozala mondimi oza mopagano kasi wana eza na motu ya te kasi oyo bakende liboso na biso bazozela mokolo na kembo motongo ya tongo ya kitoko wapi yesu akozonga mpona kozwa baoyo ya ye pembeni na ye biso tozobika na ntango ya suka tozotalela na konetwama nalingi bino bonso batotolango bondimi solo ke yesu kristo akozonga amen na eleko oyo amen ngai nandimi yango na boyo naza sembo. Vous savez que j'ai dit de temps en temps que ce n'était pas encore tout à fait le cas en raison de la prophétie. Boyebi nalobaka nanga tango isoke le demandiez soki bosenga lelo je devrais dire nakoloba c'est proche. Ebelemi mais notre porte. ezane ekuke na biso. Si vous me demanderiez vous oui, peut-on l'exprimer d'une manière ou d'une autre? Okokolobelango na lulenge ya bangonga wana na kokolobango te. Kasi tasukisami que nous pouvons compter sur les doigts d'une main. Toko kotanga ngo na misapi na maboko na biso. Vers la fin. Tokomi na tango na suka. Et que les choses qui doivent makambo esengeli salama. Ekolandana na lulenga bukulaka na lulenge ya mosolo na kati na eklesia boyebi makambo ndenge ezolekana nauti kokanisa yango boyebi lobi ndeko Branham azoba mpo na mutuka oyo amonaki na emoniseli oyo ntina te chauffeur aza na kati kasi na foire batalisaki mutuka wana après avoir, elle a été testée et 90% donc les autoroutes sont adaptées déjà pour placer cette petite chose. Autoroute allemande, basi ba sali yango pote mutuka wana etelema. Bazana posa bakamba bango te akokota na mutuka wana kangi makoloni na maboko. Tango na yoka kia na radio. En 1933, na 1933, ndeko Branham la voiture a été présentée. Amonaki yango. Awa, batelisa en Allemagne il y a 4 semaines. Tokomi pembeni. En ce dimanche de Pentecôte. Na dimanche à Pentecôte. A dit à l'époque. Ndeko Branham alobaki. Cette jolie femme. Na monaki moso kitoko. Afandi likolo ya ngwende ya kitoko. Kasi mo mabe na motema na. Si malobi. Il y a eu une révélation. Azui amonisele na likamwango te. De bas de page probablement l'église catholique romaine. Tamso église catholique romaine. Si vous saviez. Soki boyebaki dans les milieux religieux. Ezolekana na milieu religieux. So bozi ba rapport ya suka. Évêque protestant na mboka na biso alobi. Biso ba protestant. À plaindre de ne pas avoir le chapelet et de ne pas avoir. Tozana kubanga te. Pona kozala na chapelet ba kiti pona ko confesser masomo na biso na église. Si nous remarquions soki tomoni
Rome, via le communisme, que Rome est englouti. Na économisme nyonso eza englouti. Nyonso tona bazo banini kimia. La masse entière est tout simplement emportée. Bato tout bamemami ba zipi bango misu. Que les pasteurs évangéliques de notre époque disent qu'une seule préface aza batanga kaka la préface de Martin Luther ya Martin Luther likolo dans la Bible classique. batanga préface wana likolo La très ancienne préface au kasi prophète Daniel de la plume de Martin Luther. Préface ya Martin Luther Qui se trouve un pasteur protestant. Oyo pasteur protestant. Ainsi Pona ko envoyé à tous ses collègues. Ko imprimer yango ko tindela ngo bato banso. Alors se demander si les luthériens aujourd'hui sont encore soki ba luthérien lelo baza ba luthérien. Vous m'avez compris? Ososolinga. Je voudrais juste faire une comparaison. Nalinga na sala comparaison. Il n'y a pas que le premier amour. Bolinga liboso ezaka te salam. Il y a tellement de politique religieuse. Tous les domaines. Na makambo manso. Et vous l'avez vous-même entendu. Ils appellent à une économie mondiale. Bazo senga économie mondiale. Monétaire mondiale. Na système mondial. Monétaire mondial. Sur la scène mondiale. Banque européenne. Union européenne. Banque européenne. Union européenne. Loin nos yeux. Pouvons-nous voir? Togo fungola misu na biso. Avons-nous un regard pour la prophétie biblique? Tozana regard ya prophétie biblique ou bien tozana ngote. Merci. Tozana ngo toyambiam. Nous ne pouvons pas parler de ces choses dans ce jour. Togo ko makambo na mikolo ite. Je m'excuse de na sengi bolimi sipona lobi makambo ngo. Des actes des apôtres. Misala na bantom. Dans lequel Pierre Oyo défend ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Paulo et ensuite Petelo azol makambo na ndako na Corneille. En fait, au chapitre 11 na chapitre 11 des apôtres. Na misala bantoma na zela mulimu santo. Acte des apôtres. Verset 15 au verset 18. Misala na bantoma. Où il est écrit ceci. 15-18. Comme je commençais à parler, tango na bandeki koloba molimo santo asopani ndenge asopanaki ekolo na biso na ebandeli. Botale elobeli oyo molimo santo akweyaki epai na bango ndenge akweyaki ekolo na biso. Boye nakalisi liloba na nkolo oyo aza koloba a baptisé dans l'eau. Jean a baptisé na mai. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Na molimo musanto. L'esprit tomba sur les nouveaux croyants. Molimo ekoyaki likolo na bandimi na sika. Lokole ekoyaka na ebandeli. Chapitre 15. Nous lisons Acte 15 verset 6. Acte 15 verset 6. Les apôtres et les anciens s'assemblèrent donc pour examiner cette question. Na bantoma basanganaki pona kotala likambo oyo. Pierre se leva et leur dit, Petelo atelemi alobi, mes frères, bandeko na ngai, vous savez boyebi que depuis longtemps déjà Dieu utakala m'a choisi parmi vous. Zambe aponaki ngai kati na bino. Les païens entendent par ma bouche ma parole. Bayoka na monoko na ngai liloba na lobiko. Amen. Ainsi baya à la foi. Baya pe na kondima. Dieu Zambe connaît les cœurs. Oyo ayebi mitema. Leur a lui-même rendu témoignage. Ye moko apesi bango litatoli. Akopesaka bango molimo santo. À nous. Lokola biso. Avez-vous remarqué cela ici aussi? Exactement comme nous l'accordé. Comme lokola biso. Pas autrement. Na lolenge mususu te. Kaka ndenga apesela bango. Ndenga apesaki biso yango na ebandeli. Asali bokeseni te. Et nous na bango na biso en purifiant leur cœur na kopetolaka mitema na bango par la foi. Na kondima. Si Dieu n'a pas fait de distinction, de différence asali bokeseni te à Jérusalem, kati na bandima na Jérusalem ou bien dans la salle salle haute et les nouveaux na salle wapi epai Corneille.
Plus tard, doit-il ou va-t-il faire une différence aujourd'hui? Il a purifié leur cœur par la foi. Par la foi qu'il nous est purifié. Vous pouvez encore croire quelque chose. Vous pouvez même croire, comme nous l'avons entendu, nous sommes des brebis et le troupeau de son pâturage. Que même si quelque chose était devenu sale, une purification continue se produit selon la parole de l'Écriture. Celui qui a voulu se purifie, lui-même pur. Une fois pour toutes, une rédemption, un pardon, un salut, une grâce. Mais nous devons toujours venir et savoir qu'il est souverain sacrificateur. Il sanctifie jusqu'à ce que nous soyons si purs que nous pourrons tenir et subsister devant lui. Croyez simplement. Comme le dit cette écriture, Amen. Tout ce qui veut être baptisé aujourd'hui, croyez Jésus-Christ, votre sauveur, croyez en lui, croyez qu'il a pitié, qu'il a expié par et est mort pour vous là-bas. Qui vous a aussi fait grâce et pardon. En Jésus-Christ. C'est par cette foi que vous êtes justifiés. Aux yeux de Dieu. Vous ne pouvez pas vous justifier vous-même. Seigneur, eloba na nkolo naza musumuki yo oza musanto nakoki te oya ankati na ngai ete napusana pembeni na yo ndima sosola tozali oyo liloba nzambe elobi toza basumuki toye na mokili oyo tokabwana deja na nzambe kasima osangisi biso na yo kati na Kristo ndima boyokani wana na kondima na mosala ya liseko oyo akokisi na ekulusu na Golgota. Celui qui croit ainsi, na oyo andimi bongo andimi boye na motema ne mobimba à lui s'applique cette parole de notre Seigneur. Na ye liloba na nkolo elobami na Marc 16 17. Celui qui croit oyo kana ndimi ekisa oyo okondima ndia kubatisama ndia kubikisama bomoni et parce que vous croyez, vous vous laissez, vous vous faites baptiser en sachant que par le sang de l'agneau nde ozobatisa yo masumu na bino elongwaki masumu na bino elimbisami batisi na mai eza mpo osili ndimi ke masumu no elimbisami. Amen. Mpe omitiki babatisi yo okufi na Kristo osekwe na ye elongo bino bosekwe na ye bosengeli bomba tambola na bomoi na sika. Amen. Que le Dieu tout-puissant nzambe na nguya asunga biso asala biso ngolu na mikolo oyo na ngongo lisusu po ete tozwa courage mpona kopesa confiance po elobi ekomami bongo oyo atiaka confiance na kati na ye akoyokisa masoni te po atiaka elike na epa na ye akolongisama. Amen. Oyo akondima akobikisama lelo tolingi kondima oza sauve topesi confiance na motema na biso mobimba akumisama kombo na ye. Amen. Totelema tosambela.
Père Céleste, tata wa likolo merci de tout cœur. matondi na motema na biso mobimba Parce qu'il y a encore un temps de grâce, parce que pamba te parce que tu pardonnes encore. gonga ya ngolu Tu donnes encore la grâce. po ozopesa biso liloba na yo lobiko Ah, sois remercié. ozwa matondi À Golgotha. na mosala osali na golgota La rédemption. mpo na lisikoli na makila ya mwana mpate amen. Je te remercie pour le pardon. matondi mpo na bolimbisi mpo na kimia na nzambe Vie éternelle. mpo na bomoi na seko Repos. mpo na bopemi ya elimo na biso Oh Dieu. o nzambe sembo Bénis tous ceux qui ont pris leur pambola décision. oyo bazwi mokano na bango Tous ceux d'entre nous qui ont pris la décision oyo nyonso kati na biso pour toi bazwi mokano d'abandonner tout, batika nyonso de laisser derrière nous tout kolo paresse, tika te batika nsima na biso ardent d'esprit, prêt à servir le Seigneur. babelema mpo na kosalela mosala Oh Dieu fidèle, o nzambe ya ne sembo laisse pas passer ce jour. kotika te mikolo eleka Ne s'ouvre et que le Saint-Esprit kelolo efungwama molimo santo akita lokola na ebandeli amen. car tu ne fais aucune distinction pamba te ozala na bokabwani te na yo d'exception de personne. ozala na bokabwani na bato te matondi yo Pour ta parole, mpo na liloba na yo ton sang, mpo na makila na yo mpo na molimo na yo trois sons qui rendent témoignage. nyonso misato ezopesa litatoli Alléluia. haleluya Alléluia. haleluya Seigneur, kolo sembo tu es proche de nous. oza pembeni na biso Tu es plein d'amour. otonisami na bolingo Que ta paix kimia na yo qui est supérieure oyo à eleki toute nyonso la raison des hommes na bato gouverne et garde nos cœurs et nos pambatela biso en Jésus-Christ, na kati na yesu kristo notre Seigneur. kolo na biso Amen. amen.